Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour bande kumbo tembo teming na bino nyasi tu bayebulingaka mamo Eliane Nitu. Pesi bino bambote tongo etani nzamba maola musipisa na makasi. Ndena ba toujours ke kolala comme que za habitude te hein. Pe mabomo isoki nzamba pesi te moyo mutola mukaezate. Alors tant nzamba la muso makasi te bana kumise na kopesa ye merci. Jésus-Christ est mon sauveur, nakobangelo kote. Oh Yesu azali, eyano mituna nanga yaya. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh Yesu azali, eyano na mituna nanga yaya. Yesu azali, nzela ya bomoi nanga. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Zakite zakope maezali po yolingi nzambe na bomoi. Toleki ba oyo bakufa na nini ye. Motei malamu kita ote yanga yaya. Namu frère kutapa ma Micheline. Nzamba mawala musibiso na makasi. Nzamba bolingo ala musibiso ya onto bika nzamba merci kolala eza volonté me kolamuka ezali grâce. Merci mingi na miso to bolinga maman Eliane Nitu bino bosipelaka na maman Eliane Nitu. Apesi bino bambote belé bonne journée. Kolala kolamuka eza habitude te kobima kozonga ndako pe eza habitude te kotambola eza habitude te nzela tango zobima yeba kotika vi na maboko vi na maboko ya nzambe tata ata po vandi na ndako tika kaka vi na maboko ya nzambe parce que soki nzambe te moyen te bandeko na ngai mitambo eza na nzela de gauche à droite mitambo eza partout de gauche à droite ya ndenge na ndenge. Alors bandeko faut osala attention kosala keba kotambolaka lokola aveugle te tambolaka lokola mwana nzambe mitika na maboko ya nzambe parce que soki nzambe abateli te moto akobatela aza te. Lelo tokoya kosolola naza masolo tokoya kobeta lelo ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas mes oins. Ndeko moko abenganga na Brésil bi maman ti biso toza ba oins ya nzambe. Biso toza ba na nzambe biso toza ba oins. Oins babenga oins to oins. Bozo ngande bozwelango. Alors bomoni soki makambo eza kobima ya malamu eza kobima ba témoignage ya malamu pe yaka soki ya mabe eza kobima ba témoignage ya mabe pe saka nini e yaka oyo yaka ya bosolo o mutimo ya biso ke mama Eliane tala boye. Alors biso na se ya moi tokoma komona ba pasteur to cheka ba pasteur en général ba pasteur bamona kaloka bango nde bakutana na nzambe basolaka na nzambe nzoka biso nyonso tu nzambe alinga biso nyonso tu. Alors le nazo ya koyebisa bino likambo moko ndeko moko moi bisinga likolo ya kobota kutana na pasteur Ngwalima likolo ya koluka mabota kutana na pasteur Ngwalima bobonga manaza kopesa bino detail hein. Kopesa bino detail ya makambo ndeko ya yepisinga be maman Eliane Nitu. Je te dis que ba pasteur oyo mingi to lobite bango nyonso me ba pasteur mususu basala ke bato bakoka suko sala nini bakoka suko kende losambo te bakende suko kendaka balosambo te parce que oyo nga nakutana nango ata boyebisinga epase nazobimisa milinga na monoko to moto na monoko to atango ande moyebisinga mama Eliane yango yo komi moto akimbangiste o moto ya nini ya bima po mikolo komeka kitambala suki te ba mama okomika kitambala na mutu to boye te kitambala ngo ebungisa ko me mikolo komika mta kitambala madame le kitambala te madame le kitambala ngai benga déjà naza madame so naza madame benga madame le kitambala po eza na féminin so benga madame le kitambala wala bochenga na masculin suki te ba yaya
Na kisasa kuna ezalaka okekangisa yango ezalaka $10 $15. Kaka ntango okende oka 60. Siko so otala biso bato ke na Kongo mingi otalika na 60 na 10 kanga kitambala na mutu biso mpe baoyo tokokaka na biso bakabelo te. Donc tozoya kosolola tout à l'heure ndeko moko alobi oyo bazalaka ne touche pas mais oin likolo ya koluka kobota paster asala ye makambo, paster asala ye ya minene banda wana alinga suko yoka te mambo ya paster na matoi na ye. Ebi mpo na biso nyonso mbula peso ebeta mpo na biso nyonso. Papa wana ya mboko koma wana ya Brésil mama nti biso soto toza ba ouin biso tout toza ba ouin ya Nzambe. Alors nazoya kwa to na tongo na observe no flash ya ba mo ba pasteur yango na ba apôtre yango ba prophète yango bakoya koyoka o nazoyela bango sikoyo o ndeko moko asili koyebisa ngai oyo ekomelaki likambo oyo tozoba ouin o mosala Nzambe soki akwei mama mosala Nzambe soki akwei o Bible elobi mosala Nzambe soki akwei ata 7 fois akosengaka bolimbisi Nzambe akolimbisa ye kaka bongo bato baza basala bato baza bapasteur te ba apôtre te ba prophétesse te so mpe bakwei so basengi mpe Nzambe bolimbisa Nzambe mpe olimbisa te kaka koprofite o mosala Nzambe ojuge te ata soki akwei akosenga Nzambe. Bible elobi mosala nanga kokwea 7 fois nakolimbisa ye nakosala boye me elobi teke foto profite soki okokwea 7 fois mpo Nzambe akolimbisa toboyi te Nzambe alimbisaka mpo alimbisaka na ye biso nyonso. Nzambe aboyaka moto te mpo biso so totoya bana na ye biso nyonso toya bana Nzambe. Nzambe aboyaka moto te biso so toya bana na ye na bombi nazoya kopesa bino badetail amepesa bino badetail moyo nde ebimi mpo na biso nyonso ebimi mpo na bapôtre te baprophétesse te bapasteur te baprophétesse yango mpe bakomi tala ya lokuta ya lokuta bakomi tala ebele na mikolo suka yango oti mama oloba ebele te nazoya toya ntango ti le jeudi oye combien le premier te boye le premier août te lelo ayebi te le jeudi vendredi samedi jeudi le premier vendredi les deux ça oui le premier août voilà les premiers nazoya koyebisa bino likoya koluka kobota kotia confiance na pasteur bomoni Nzambe apesa ba médecin mayele ya kotraite nzoto ya moto. Nazoya ozaka flash bokoyoka ya minene à tout à l'heure na sabi no flash po tango émission koya boye bakena ye déjà ko prévenir bino émission ezoya.